Moïse était législateur, c'est lui qui avait fait, et c'est lui qui avait écrit cette loi. Nakat la mobeko o balobi ke mwana ya mwasi na famille akozala jamais ko héritage ya tata na ye bavandeli likambuana. Ngamati na ngomba kolukelongi na yawe na bapasi na ngai mowumbu na yo yawe yanolanga ata mpasi ata minyoko wana nzala takozanga lisungi na ngai nzambe ekouta wapi yawe yanolanga. Bandeko na ngai ya chaîne na biso Océan du Congo mbote o mabota na bino esika bozali tangu na bino ekoki bokota mbangu na ndaku pona kolanda émission na bino to sambela elongo na wa bino Révérend Didier Lompinga Sango Mokonzi Nzambe asalaki biso ngolu mama andimaki toleka na chaîne na ye poto lobela na tina na convention oyo toza kolobela tobandaki yango pe tokosisa yango dimanche oyo nde na télévision tobandaki yango lobi moleki pe lelo toza kokoba na bino. Merci pour na bandeko na ba mbela na bino na oyo kolobi tozo partager sur les lois établies. Les lois établies. Verset clé na biso ezana livre ya Esther chapitre 4 verset nango 16e. Tozana bate yebele bazoleka yonga nazoleka pona kosa synthèse ya motei moko na moko ndenge ateyaki biso. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des lois. Ndenge ngana lobaka, la loi est faite pour les faibles. Mboka nyoso za mobeko nango, ville nyoso za mobeko nango. Quartier nyonso, cité nyonso, balabala nyonso. Biso tovandaka na ngaba. Tozomona comment loi ezo dominer na kati ya ba famille. Mais tozoke na Bible, ko épuiser kaka na Bible, po Bible nde yango nde source ya vie na biso. Lelo tozolobela liso mususu ya moteyo ateyaki biso, tosa synthèse bongo tosambela. Bate biso na livre ya Nombre chapitre 27e. Yuka Bible obina biso boy. Na banina verset 1er. Les filles de Télosphate, fils de Fer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtha, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse portant la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Télosphate ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Bien-aimé, Moïse a pesi mobeko. Je m'excuse. Na kati la mobeko wana pesaki bana Israele na livre ya Lévitique ya mobeko balobaki ke mubali nyonso tu soki abali eke aboti mwana ya mubali héritage na ye nyonso ekepa mwana mubali wana. Soki aboti mwana mubali te
abotika bana basi héritage na ye nyonso ekokende pa ya bandeko na ye. C'était déjà une loi établie. Mobeko nde mutu evandi, mobeko nde nalobaki yango l'introduction pe lelo suna zolo bango. La loi est faite pour les faibles. Et si ka mobeko ezali ndeko nange ezaka likanisi musu te, ezalaka batu moko ba souffrir. Voyons voir dans la Bible tangu Nzambe asali makambo nyonso, Dieu a mis une loi. Alobi, vous en mangerez la bamboumagnos, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en toucherez point. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable profitant dans ma cambon Zambé à Kota Moussabiso, il met ces choses pour détruire la vie d'Abisso. Comme Moïse était législateur, c'est lui qui avait fait, et c'est lui qui avait écrit cette loi. Nakat la mobeko o balobi ke mwana ya mwasi na famille akozala jamais ko héritage à tata na ye bavandeli likambuana. Il y avait un homme de la race d'Abraham, Télosphate. Il y a boteka bana basi 5. Aye ko kufa. Akufa ki pe na Zamba. Azaï na kata révolte contre Moïse, Azaï pe na groupe a Corée na Abinadad o bayaki ko se révolter contre Moïse. Mais akufa ki na lisumu na ye moko, bande ko na etangu ye akufi, bakamati héritage na ye, bakabola yango. Parce que c'était une loi. Cette loi était établie, bien aimé. Loi ya héritage. Toza ko hérité biloko batata na biso batikeli biso en bonne et difformité. La famille nous maltraite, nous dérange. Ah, si tu biso batabandundu na ba Congo, biloko tata tika moyo lobeza te po bakoboma yo. Bakoboma yo. Shabanya yemi bana oyo banyokola kalelo bango bakomaka bato lobi. Tozo nyoko la bana likolo ya mobeko. E komiti e pa na biso n'Équateur. Soki ya kufi atiki ndaku yo ye konganza manango. Héritage eze susu na lengite na vie. Ezu biso lisuba luba. Bongo biso baswahili ezu biso sutede. Mobeko ezako vande ezako détruit ba vie ebele. Bano basi balinga basani parce que vie na bango esuki. Balobi po mwasi akobala ko akomema komba mubali na ye ndenge ezana moya hérité. Non, 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 non. Bien aimé, voilà pourquoi dans l'église, on en parlera, mais mission la mission tout ça l'église et ses réalités. Voilà pourquoi dans l'église, tout ce monde a bachégé. Bon, fais-le. Baza malmené, maltraité. Voilà comment l'église est motivée à sorcellerie. Et boti qui sorcellerie, et boti sorcier et détruit ma famille à cause y a héritage y a batu musu banganza minango. Ce sont des lois qui sont établies. Elles sont là rien que pour détruire les gens. Alors le diable profite Nicolas ba lois établies na ma famille na biso. Il profite de ça. Ah, il y a des temps forts. Ton examen en dimanche parce qu'on va filmer ça avec Abouya. Bon, on a comment tozo sambela. Batu bakanga minde konanga. Pour la mobeko. Une loi qui est établie. Na famille na biso. Oh my God, merci. À cause de mobeko, Jacob est là, ça a 7 ans pour abattre Rachel. A sali 14 ans. Parce que mobeko le bas que biso na mboka na biso. Le qui abala kava ya yate. Mais na moni yango pe, na vivre yango pe. Voilà comment le diable a son yoko la biso. Moutakosa la 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Moutazo sambe la zolo balang.
ministre de Dieu, mais lié par la loi de sa famille. Les lois établies. Mais j'ai été une fois dans Banzangungu. Babenga ngato kene délivrance ya famille moko. On est allé tous on a papa na maman. Na Banzangungu. Babenga ndeko wana za na France na Marseille. Moi na poto yo kangai. Sans Dieu dans ta vie eloko moko ezaki. Ndeko na Marseille azo sukola na kati na Benoît na ye. Ayoki on dirait babengi ye. Aoki vertige akwe na Benoît, aolota tata na ye. Aoloba na ye, mumekuiza kubaka ngebetu vutuka betu na ngungu. C'est-à-dire, na ye kozo otozongo na biso na Banzangungu. Et les frères là subitement comme ça, Alamuki, il se trouve dans Banzangungu, soba na Banzangungu bazali na poto bayokanga, il se trouve dans Tsonankulu na Banzangungu. Et on nous appelait pour la Kosambela, mes bien-aimés. Il faut voir délivrance en Dekoana. Et aujourd'hui, à Zonganaï. Il y a des choses vraies. Une loi établie et vendue, Bibi pour avancer na vie na bino. Attends, bon sali est fort. Mokile lobi na kobalate. Mokile lobi na kobota te. Mokile lobi ngatide na kokende liboso te. Mokile lobi na kobala te. Yango na ye baina yonkolo. Opesa bien-aimé, il y a des lois qui sont établies. On peut comprendre kakate. Deni ni vie ke na liboso te. Na ba gêne, na ba veillée, na ba retraite, mais les choses ne marchent pas. Soka kolingyo bima mwa mukyo niro memisa 50 kilo ya sac ya sima okiti. Bana baso babi non. Dans le législateur loi, c'est Moïse. Toke pas Moïse. Moïse, toye pas inayo. Tata na biso akufaki na kati ya milliers ya bateau basala révolté, ya ba rebelle. Mais comment biso aboti biso ka babasi? Biso tokoki kozwa. Héritage de la bisoté. Non. Bébé, nazolinga mutumoko silika déjà. Mutumoko silika contre les lois établies. Les diables aza muninga noté. Il est notre adversaire. Mutumoko yoka mabe comment les diables azolinga détruit finae. Après koyoka malobo benga ndeko na ngai. Benga on est là. Eza ministère nzamba pesa biso. On est là seulement pour t'aider. Nazaka mutupamba. Oya zanaka pona kosunga. Quand ils ont allé voir Moïse, Moïse abinga pe nazaka motinda nyapam. Bake kokutana. Moïse ake ko samba nzamba bi oui. Moïse bana basio bana raison. Malgré la loi, mais bana raison. Malgré tu établis ça qui ba loi, mais bana raison. Bien-aimé, la Bible nous dit, ba osala signe parce que ça TV, mais la Bible me dit ceci. Dans Colossiens chapitre 2 au 13, 15, Balobi, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui t'est condamné. L'acte donne les ordonnances qui me condamné. L'acte donne les ordonnances qui nous condamnait. Il a effacé cet acte. Qui a effacé cet acte? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dépouillé les autorités et les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant par la croix. À cause de sa mort, nous demandons la délivrance. Ce que ça de sika bachayo, balingate yo émergé, ezana balua na famille na bino. Il y a quelqu'un qui a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Bien-aimé dans les Seigneurs, Nazoye Bisayo, Jésus-Christ est l'homme par excellence. Celui-là qui vient, Nazo présenter au Jésus-Christ. Il est là. Nanazaka contre Batouté. Naliga Bato Balobaka. Au nom de Jésus. Non. Jésus, c'est un nom commun. C'est comme moi je m'appelle Didier. Mais Nazoye Bisayo, le nom qui nous a sauvés, c'est le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ. Nazareth, Ezambo Kanaye, Kolanda judaïsme était. Le nom qui
t'a sauvé. Qui m'a sauvé, c'est pas Nazareth. C'est une référence. Donc on a Didier Dengaba. Et sa référence. Mais ce n'est pas Didier Dengaba qui t'a sauvé. Le nom qui m'a sauvé. Il n'y a aucun nom qui nous est donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente devant toi aujourd'hui pour te dire, aïe, pour libérer yo na ba lois établies. Bien, mais les lois pèsent, les lois pèsent, les lois pèsent. Est-ce qu'on peut s'embêter le monde en gagne? Yoka frère Mouta Zoemba. Mon berger poniné. Frère Mouta Kamoka. Yoka na Zoemba. Mon berger poniné. Parce que boye silangate na komba si j'ai ya litio. Tongo poko na la mukana bonde l'avenir pana. Bobola ela tili bota moko de sali wapi. Nzambe tango sali yo. Asalote pour vivre nos vivre. Les lois établies. Les lois établies. Les lois établies. Est-ce que tu as sambela et le monayo place aux ali bon de l'anzambe na kombone sumasia to pamoli nzambe. Seigneur Dieu, merci pour zanzambe na bomo pour na jour de le nzambe langai ya maloba oyo ya les lois établies ya nzambe langai toyeko pambola yo toyeko netola yo koloba merci nzambe langai merci pour la maloba na yo les filles de Théophate bakenda ki nzambe pour na ko intercéder pour pas gagner nzambe langai. Alors yo opesa ki bango nzambe tata. Oh, il y avait une loi qui était établie en Israël que moi ça koko et moi na moi si a koko héritage à papa na ye. Oh nzambe nanga yo ndo zali kona nyonso. Jésus-Christ a effacé l'acte don des ordonnances qui condamnait ces enfants là. Yango nzambe lolenge moko nanga na bande konangai ba oyo tozotala ngai ba oyo nzambe bakoyoka ngai toza lié na ba lois établies ba loi evande la biso ya coutume na biso yango nzambe na dimension nyonso ya ba loi tozobondela yo. Merci pour nzambe na kombo na Yesu Masia ndeko na ngai loba elongo na ngai ye Yahweh na yoki maloba na yo na ye pai na yo lelo kokata balwa nyonso obekabisa likolo bomo inanga pona mona bolamu te pona kende liboso te lelo na ye kokwesango au nom de Jésus-Christ bando betamboko bando kwesango bando kwesa balwa nyonso nzambe na yo kwesa balwa nyonso obetabisa pona héritage nanga na ke liboso te naza héritier ya tata nanga biloko na ye nazwa te po nini parce que za na loi moko. Oh papa kuluta zalaka na mboka papa leki azalaka na basankusu oh noko azalaka na lukolela bangonde bazwa bokonzi balingi te nga nazwa biloko tata na ngai ti bakoma na niveau baboma mpe ngai yango na epai na yo kokata kobebisa kodétruire musisa nyonso Bible elobi na biso boye ti a effacé l'acte te donne les ordonnances qui nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Tu as détruit les autorités. Yahweh. Biso to amakasite. Lolenga 5 filles de Théophate. Baki makasite. Toko lukanani liboso ya balua. Soki toke inzambe. To ana mbonga kozo avocate. Nzoka l'avocat par excellence a vi na biso ezayo. Ndetoye kobuka misala nyonso. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tika kombo na yo nzambe ezolo kumu na kati la biso na kombo na Yesu Kristu ndeto bondeli boye. Amen. Dekolanga beta maboko zala na foi que le sambo to salia muke et kati balia nyonso parce que télévision eza tangu ingénieur Kabuya déjà zo sala nga tangu pona kokata to yoka na ye pour bakisa moi minute mais toutefois naza ko inviter si vraiment la chose t'intéresse, si vraiment oza mwana nzambo ozo comprendre que ozo passer ba moment moko oza mwa mobulu bengangai naza ndeko na yo je peux t'aider comme toi aussi tu peux m'aider. À chacun sa grâce. À chacun sa grâce venant de l'Éternel. Oeza musala nzambe apesa ngai. Numéro na biso ya ngone koleka 09
98 74 29 07. Okobenga moko na koyamba yango 09 98 74 29 07. Okobenga nga moko na koyamba wana numéro na ngai ya WhatsApp. Bandeko babengaka déjà kolo apambola bino. Tokokutana lisusu lobby pona koloba lisusu oyo koleka biso na pokwa lelo tosala synthèse. Soko sepelaki nango Nzambe apambola yo. Soko za na Kinshasa toza na Ngaba na avenue Kanyoka 16 bis. Route na biso université basi babongisa ngo kitoko. Ozuka bis université okiti croisement Kanyoka non loin de Mopulu otunika sango mokonzi Kanyoka 16 bis ata mwana mukia komema yo bisika tozali ko sangana. Tika Nzambe ya lola apambola yo. Bye yo.